un grand merci à mon boss, c'est gens qui vont mes condoléances, mon papa. Mes condoléances, n'a pas connu, c'est Eco RDC. Voilà, bon, tout ça, ouais, place le moment où mon place, maman, Solange, à Zaki, parce que à ça, on a vu sur les Golobati qui a fait la Salaka, parce que le logo au-dessus de l'eau, bientôt à vendredi, il y a maman Solange, mais. Donc quoi que ça awa na bisi biso que Bayer na aza ana kata Kinshasa ou aza ko na kombo ya Robert Basende. Tout comme on qui est tout seul na Robert Basende, yem tazui ton ya vanda na Mindondo ton ming. Ya vanda na Mindondo ana kati na mboka o kati na mpango na ye, Mindondo futia na mpango ni yem tafanda na ko ba ndenge nini. To komeka mwa mukie yebi place azate azana kati azali banda na moni ndeko na biso moko wa Mon petit consolement de biso to meka mon petit kofuna. Bonjour papa. Bonjour. Mes condoléances. Merci. Voilà papa Mindondo o azaki ana kata ko na ebite yo zanan parce que o za déjà deuxième fois na mona. Mais ça va ndeko nso ba na soki vraiment o zanan. Bon, ngana za voisin to vanda ko mona mama. Maman Mindondo. Voilà ce que maman Mindondo a fait. Babimisaki azaki obela bakendaki hôpital. Mardi tant bino boki samwana. Boka samwana ndenge tant yo moko yoki onki baiti bino baiti oké ma Solange a kufi sala ki. Bon, mutu dabo fanda na bo mesana. Mama zale mama mo donc boboto mama lam. Sala biso zo passe. Bon ton demete pour toi le bosso ba kosa akufi. Deuxième tour ba kosa a kufi. Troisième tour sous Sangoye à Koufi, mais on démarre quand on est à Moya, Bazolela, Bazomoya, là c'est on demande à moi. Mon anga Paola Mabiala. Paola Mabiala, Mabiala, Paola. Mais avec tout toye, toye vraiment tout sur le nom, ils ont bon Robert Basile. Mais si sur hasard, à aucun voyage, ça déjà est-ce que tu recoues comme on a n'importe sur le nom? Il y a Zana, avant de poteau, avant de penser. Non, pas de goût. C'est la question qu'on a. Au monde. D'accord, merci beaucoup. Des remercie. Ok. Non, pas de problème. Va, non. Merci, Naband de connaître ce Balandara Eco RDC de Macabo. Nous allons continuer toujours dans la rubrique de hommage à Mindondo, Solange Mindondo. On a bon qui place au Wapi Mindondo avant qui a Zubatone et Béli à Kofanda Kata Oesika. Nous avons na solo là, na partagé mon mukena Bayer nae et 8 mois temps au Solange Mindondo avant d'ara. Bonjour papa. Bonjour. Nebi ke ba ni ko nyoso balanda ko na poto to pe ba o nyoso bazana poto to pe ba musicien ndenge ba yebaka david ke sa yo mais ya boke ngana loba kombo no e sala biso bien loko ezamba liboso o lekana katsa Eco RDC o secrétaire. Oui, comme on a Robert Basende. D'accord. Voilà, Robert Basende oko excusenga lokwa émission sayanga nakoki ko employé papa topé yayate. Donc nous avons employé papa topé yayate mais nous avons bien Robert Basende. Voilà, Robert Basende est 8 ans où il y a Solange Mindondo. Solange Mindondo à côté pas non, ça fait combien d'années? Oui, plus de 10 ans. 10 ans, la voiture presque, donc ouais, plus de 10 ans, 11 ans. Et avant on est ensemble, donc ouais. Et ça va n'engager pas boy banana Solange Mindondo. Solange na Boloba ayaka comme kaka locataire ayaka kosollicite ndako ayaka kosollicite na ndimaka ayebaka keza yo moko déjà Robert Basende obe yayaki neka non ayaka na bacomissionnaire non nayeluka ndako etombaka nga moki naza na kisasa na acceptaka navanda na ye au moment navandi na ye 10 ans. Déjà un locataire qui a 10 ans place moko, je sais qu'il y a Bayer, Baza bien à Bayer. D'accord. Moi
est-ce que vous avez un rapport moi ma bec et Mindondo à son ina ba voisin que ba voisine non même la famille même moi ça me da sona toujours ba chaka mais là en tant que nga baye jamais Kio n'engagera parce que les locataires sont pas manqués à bayer moi politesse mais na nga million na ko ba na job locataire na immeuble oyo l'immeuble donc il est plus de 15 ans donc million comme une famille on a famille le gars pour notre on a Congo à ma courant million Régis des oeufs qui million Esnel les million surtout problème pour recatani boy million de fans les images il y a Bayern et Robert Bassène donc au moment où Azati a profité sur ses amis il y a belé pour la million il y a ma casse de passer à mine le motel passer à mine aussi na ba locataire ne pourra tous ces belé normalement il ba voisin na ne ba lela il n'ont pas mon bailleur na ba artiste na ba ta quartier na wa na poto kuna de ba robenga chaque parole du matin et c'est sur chaque profil voilà non to benga bailleur na toujours ma confirmation ba robenga na so oui et micho ni nazati le passe mine pour le passe au santé mais na dit que to kunda avec honneur en tant que nga baye que nous allons artiste ba allons nous allons to kunda avec honneur on a dit la sukwana total la au moment où to bimisa ko to baso église mais à part on a moi question ça par rapport à Oduna est-ce que Robert Bassène moi na lemba moi na commune non Robert Bassène moi na lemba terre Robert Bassène moi na matiti donc il na botam na matiti na roloba moitié Europe parce que na roloba lelo sur la calculé de plus de 30 ans na vend dans l'Europe et tellement tu vois seulement ma solo kotoyo c'est la moi va et vient et na roloba Robert Bassène moi na matiti nebiye batatuna ratro bandal lemba jini non Robert Bassène moi na matiti né à matiti grandir moitié matiti moitié Europe. Mais c'est quoi le parcours il y a les qui sont là et celui là qui est à non ça va mindondo et celui là awa na roloba nazaki ya kolala voisin na ngai tozalaka nde mpe na Europe nakomi ya Fanny Kimbangu efiliai non mobali tellement il a très tôt vers 6 heures et vraiment makelele baolela ayebetelanga porte abime okite sango moko bato bazolelanga bino ebele kotela bino na minute oyo mindondo aza te nini oyo mindondo akufi nakoloba esalanga mama na barrière osala te so nakoloba jusqu'à présent même kuna place ya papa oyo abotie na la comité oyo esalanga jusqu'à présent ma ya miso susi ya kosangana te nde na kosengana nzambe enterrement eleka bien mpe ekoleka bien onayebi ke bomoko ezali na baartiste nayeke modero aza wana rompane yo moko oza na artiste non mama famille oza wana Jini baza wana bamama mpe ya Londres baza ebele baolela barikete tweni banzuzi bansende oke na Paris bajoni tema toke kote osi na Londres do baebele bapatience ye elongo na rikete tweni susi nini baya de
mais Yohana et vous avec honneur mon nena Mindondo Solange le jour là au Monaco qui a ça qui aimé. Merci. Parce que par rapport à Bino Pebana bande de bazakana poto est-ce que vous organisez kuna na poto occupé sangoke place moko bana à Londres ba tipe matanga na bango pona ko na Mindondo si place à architecte training bazo vanda toujours pour ma organisation ndenge ya kolela Solange Mindondo. Ouais, on peut se aller. Ouais. On a niveau à Londres. Le niveau à Paris, on a évité. Mais le niveau à Londres, vraiment, mon organisation est dit, on va rouler là. Voilà. Mon n'est pas à ma benne, mon n'est pas à ma lame. Aujourd'hui, 11 ans, il y a un Solange Mindondo. Mais, il y a plus moi, ma défaut, ma défaut, les années. De mon côté, je n'ai pas de défaut. Pour la essayer de essayer. Nous sommes à mon alors au Sexanga. Essayons. Donc, essayons. Donc, on a évité. Donc, essayons. La minute sur l'immeuble, tout ça, il y a moko oyo. Que vous avez un souci. Chez Raboyo. Ou à Sexanga. La minute à Zati. La émission pour remplacer, on a évité. Ou modèle, on a remplacé, on a évité. De la mutuelle, on a maman sur Sanati. Et c'est de ma rigueur sur Sanati. Ceux qui sont artistes, comédiennes, congolaises, nous avons à partir à Mindondo. Ma visite, la minute, on a évité. On a évité. Mais il y a Fanny ou Vanda. Pour ce que ça rend, même Mindondo, c'est que ça rend. Donc, sur ces amis. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Merci. Ndenge pour visiter ngai elongo na ba locataire na ngai. Merci. Donc la uniquement qui vous avez un souci il y a Mindondo. Merci na moni pe yangande ko auto saka nemsa mokoza ko ngotini. Bonjour Dini. Bonjour Fanny Chocho Chombourana. Ezaka toujours bonne santé. Ouais, ça s'en allait. Ici, on peut passer à Solange. On peut passer laisser faire tout le monde pour organiser soit dans lemba nenge to lobaki tous aller devant et ça toujours nenge to lobaki. Donc voilà. Voilà. Dini, par rapport à Samoya Maman Solange Mindondo, tant que yo kaka on a attaqué Dini, moi na lemba, ça qui on est. D'abord, naoki yango na ba 6 heures. Naoki yango na 6 heures. Parce que connexion na ngeza kia okangama. Naoki yango na 6 heures connexion ya okangama. Baloki na vérifier muta liboso na bengaki lule. Parce que ya lule to yebi na moko matanga ndenga zalaka. Donc il y a ta mutu doit kufiso bengi episo ya kufite c'est ya kufite. OK. A confirmer na bisinga bazala mama emo. Bazo kumba nzoto ya Solange na mort. Quand nous sommes parce que nous avons la grandeur il y a Mindondo et pas Nanga. Non seulement Mindondo, mais elle était une mère pour moi. Nana yekoli théâtre Nanga et belé à ma casse et pas Solange Mindondo. Avant la comme la groupe Simba, la bande et pas Nanga. C'est intéressant. Donc elle était une maman pour moi. Nous avons un souci à ma casse Moussoussou. Il y a Roléla na ndenge longo bani non seulement pour les artistes, pour les appliquer à moi à l'emba. Nous avons à l'emba tombe. Donc cette fois-ci, l'emba est à la terre. Il y a Roléla Solange. À part dans nos vies artistiques, nous avons moi à l'emba pour témoignage ils sont toujours positifs. Aza mutu akozanga mabe na ye aza humain parce que humain nyonso azaka animé na sentiment mais na milliers ya bato na niveau professionnel ya mosala yango ye asalaka babiso toza témoin nayoka lisolo ya Solange Mindondo na ndenge ya mabe te na bandeli lisusu parmi ba génération oyo ya biso ebimi lelo y compris nanga moko génération na biso oyo ebimi lelo tozosala biso bamingi mais parmi ba mama Solange Mindondo ya aza na kati te bon ya Solange Mindondo
aza yaya kala oyo totala na bagroupe salongo apesa biso ebele yango mpe sentiment akoleka liboso ya caméra ya lelo na kala tokoki jamais kocompare yango parce que kala ekotikala toujours kala. Bravo d'abord na kala parce que kala nde esaliki lelo ozomona. Moi je dois féliciter baye oyo balanda lokolo ya Solange par rapport à Coutrema ozomona parce que hier soir tolandeli ba pièce yango ya asala ya kala ebele na ba oyo asali ya kilelo omona que non habillement na ezala toujours descente ozomona par rapport à ba famille à lelo. Quand je dis bafani à l'élo, je suis directement au monde à l'oula la TV. Il faut que la maman qui tout ça. C'est pas du tout catholique. Mais là, Solange, il y a Bongolissa qui est là, on peut appuyer et les gars qui m'ont l'olé dans ma casse. Solange, comment qui wana basaki mosala ngo ya bango otali ya bobité. Faut la tabac ya. Contrairement à ça, la moto a la danger de la caméra. Non. Contraire à tout le lenge noir au lata, vous allez féliciter un jour ça au plus pour vous la maman sur la Solange. Parce que pour ça la combo ya Saladiwana, ils étaient pour la bande pour l'autre je suis pas sûr. Donc voilà, tout ça la matanga. Je dis aussi merci à Baïno sur la radio à travers le monde. Naïko RDC. Donc toza na matanga ba chroniqueur kaka tende baza na matanga ba président ba chef ba site oyo tende kaka baza na matanga mais république mobimba toza na matanga parce que art ça fait partie du ministère il y a culture et des arts donc art nde simba kita mboka donc y compris na ba konzi mboka biso nyonso do Congo entier toza na matanga donc feli icône il y a batu ya théâtre donc voilà maouza vraiment partagé pour na mutu nyonso donc biso bana lemba donc profiter pour appeler ça message ya bana part bana lemba biso bana lemba toza na organisation na biso ya bana lemba et tant que balemba tech donc message za plus na bana nyonso ya lemba baza partout dans le monde webi kara ndenge to solo lango chaque mouvement chaque activité au tout ça là avant Corébima, les autres ont publié dans les réseaux sociaux, aux hommes comment ils ont évolué par rapport à l'organisation. Il y a des bandes, tout ça qui est vidéo, tout ça qui est émission, tinda numéro na yo ba ko tsona WhatsApp ya bana lemba o etali marabuya matanga Solange Mindondo aux aba news ya ebele ko koleka ndenge ozomona na ba Facebook wana. Donc voilà li pute se bimaki polo kala mingi pété beaucoup na ba appareil na bino na ba écran na bino toujours les Solange d'une manière générale et tant que bana ya lemba. Donc voilà, merci na bino nyonso na Gene Star Windola moi na lemba ya tongo. Merci na bino. Merci, tous on continue toujours à Zabongo équipe ya bana ya poto tongo o bazamo ana kati ya bazoli la et donc on a biso maman Solange Mindondo on la rejoint bonjour maman. Oui bonjour, bonne santé. Ça va très bien. Ouais, mais comme merci pareil. Oui maman on est habitué déjà au Bouti, Bandekola biso Bouti, Bandekola Bonye mais vous partagez moi mawana biso. Mais par rapport à Bandekola sur la Dabaï va Bombona. Comme on a eu patience Kasaka, là mon alondo, mon alondo. Non quand il a moi va me mettre un match za ramboka na place au tchatcha ndeme baze matanga na lukaka na tchatcha. Même si on a ndeko ya malasi. Oui, si on a petite sœur ya malasi propre, malasi Brigitte. Ma sœur aussi, elle est déjà, ça fait 10 ans, ça peut pas. Voilà, Sangoya Solange, Aliwa Solange Mindondo, Tango Yelaki, Komelaki, Ozaki Akolala, Ozalaki Kotambola, Toko Vandaki. Non, on va bien gagner pour moi. London, Solange avant de pas y avoir des racines de moi à Londres. A bien gagné, informé que Solange a fait vraiment, et ça l'a passé. Comme père Zalaki a mis à grande sœur là-bas, Basala théâtre, ils sont ensemble, la groupe Salongo, Serra Salaka, et pas y a sans souci, et puis à Salaki Salongo, et Salaki passe. Pour que ça lui a fait ça passe, Bisso va te couper la mouvement, tout ça passe. Les arbres mais le mot à plat, et ça l'a passé ma casse, et la carte, toujours couper la bagarre, triste, et bazo qui est des cas boy. Pour moi, ça l'a passé, mais net, et ça, mon canot en Zambie, bon, tout le bacal en Zambie, merci, mon padi pour que ça m'a qui. Mais sous ces années, ma casse, on te partager en voie. Et pas y avant Dakar. Mais est-ce qu'avant tu as
ozwaki mwa tante ya komonana na ye? Non, les jours nga nakomaki na kine awa po toyaki nzela moko na epai ye avandaka mokolo ya immeuble Robert Basende. Bon, nayaki toyaki mpe tozalaki awa mpe tozwa babiloko na biso ka ndenge ezalaka comme ye asalaka babusiness na ye, mais azalaki na ye animaki bato, abinaki, atiaki makelele ebele, mais tokutana ye na ye te. Après na oyoka akufi vraiment esala ye mpasi makasi kwa. Esala ye mpasi. Est-ce que na niveau ya bino ya bato ya Londres, Paris, Bruxelles, partout dans le monde, est-ce que eza na place moko oyo batie matanga mpona kolela mama Solange Milongo? Bon, en tout cas, nakoki kokosa te, nayebi te, mais namoni ka ondire bato mosusu baoleka moko epai ya Robert Basende, mais mingi eza mpa na bango nalemba kuna. Na niveau poto? Na niveau poto nayebi te, puisque nga na wuti olongwa, ça fait 12 ou 13 jours naza awa. Nayebi te, soki basali organisation wapi, nakoki kokosa te, nayebi te. Ya po ekweleli ngai déjà, naza na kili. D'accord, merci. Conseil nini opesi na baartiste nyonso oyo baza na poto, to mpe bandeko na bino nyonso oyo baza na poto mpona kosoutenir kokunda Solange Milongo? Nasengi mpe ezalaka bolingo, bozalaka na bomoko, soki moninga azwi problème, bino nyonso tozosanganaka po esala bien, ezala te partage banini mosusu baza kote bamosusu non bosangana boza unique po esala bien vraiment makasi. Bolingo nde eleka po. Merci beaucoup Fanny. Merci beaucoup la bande de colonne sur Balanda Eco RDC de Macabo. Un grand merci à mon boss Jean Thibault tu vas voir 3 fois plus que boss. Dans le bateau quand toujours aux accords dans le qui a hommage Solange Milongo yango ka to continuer nango. Merci to kutel bongo ba na sima. Merci à toi Verdi qui yoka 24 mise au point et pourquoi pas à Peggy Walungwa ba Peggy Nora Kalonji Mosa Pembe Bob Molema les Cyprien. Merci beaucoup to kutani bongo na émission na invité monsieur. Merci beaucoup. Bisous bye.